Ali Maïmona ye yo yo Ali Maïmona mama Ali Maïmona homme social Ali Maïmona mwana nzambe Ali Maïmona adola rebelle Ali Maïmona on signale la présence de Ali Maïmona Ali Maïmona, miel de son, miel de son. Homme social Ali Maïmona. Ça du côté de la délégation à PDG Ali Maïmona depuis Paris. À titre de souhaiter mes condoléances à part naé. Ça va du côté. Ils sont juste na pose à tout le programme matanga. Ouais, en tout cas, merci déjà PDG Ali Maïmona et l'or mabé pour tout le monde cotisation a été. En tout cas, l'or on est tout le monde mabé en wana alma service tout le monde peut-être. Peut-être quand même soit routine d'après. Tous autres là non PDG Ali Maïmona parce qu'azamutu ya batu, azamutu kala mingi ta ya postuler na mboko yo batu ba voter, azamutu na ba visuel belé, azamutu mutema malamu. PDG Ali Maïmona en tout cas malgré ça fait au moins 2 ans na zo sous codité. Donc en tout cas ils ont vraiment 8 ans. PDG Ali Maïmona ça fait 2 ans na zo codité na matanga vraiment. Donc la évité PDG Ali Maïmona. Donc voilà quoi. Jama Gabunda Batunios en tout cas merci à trop na ebige chaîne yo en tout cas biloko boye o PDG Ali Maïmona zo sala et salamate. Ozomona que entrepreneur mutu munene vraiment ya mboka zo sala na ba site zo sala mebela na ba fondation na ba ONG en tout cas merci nde toza na morgue nde toza programme eza tozolongwa après toke Fikine après Fikine na ebige na ozana besoin na yo pe pour émission to fanda on a mona ko sali be émission na ba sanzete o sali be émission na batu basaka na ba taxi a peso ko ma couleur jaune donc faut yeba ndenge ni batu ba kosuka nango ozo comprendre siko faut ya pa ya mukonzi na bango nzambe na bango les porte-parole les plus riches o siko to solo la masolo ndeni na salle école ndeni na pesa batu vie ndeni ozomona que voilà otulanga pe âge ba porte-parole soit comme na âge nini fatika soit comme na âge ni pension soit comme na âge ni fa continuer donc voilà ndé to za na matanga na ebige voilà quoi. Merci Sankara de Kouta, Manuel Esizel, merci Sankara de Kouta, Sankara de Kouta. Nalina Lobelo Romo Boy, appelle aux Obenga musiciens nyonso. Ils solo to, aux Obenga kaka po, aux Amatanga po Fobenga. Ouais, ils solo po pe aux Amatanga, so matanga sili na zongeli bango. Yoza, coup de tête. Merci. Sankara de Kouta. Siko wenge sa famille. Wenge to longana ke ba musicien ba ni siko na famille ya wenge. Nous sommes dans Sankara, nous sommes trop wenge maison mère. Parce que nous sommes tous wenge na ke ba pas mon bloc famille wenge. Nous sommes bango ça problème ni ça wana. Problème est que nous sommes empêchés, nous sommes après, nous sommes en enterrement, nous sommes en Fikine, nous sommes dans la famille. Et ça problème, nous sommes à Koufi, nous sommes à Batouté. Nous sommes à conseil pour nous besoin plein. Mais nous sommes à Matangate. Pour nous sommes à mort, nous sommes à Koufa, nous sommes à Kundi. Nous sommes à Mona Pete, nous sommes à Batou, tant à Koufi, Batou, Bakimi. Nous sommes dans Matanga na polémique. Ils ont un biso congolais. Nous avons poto mundele bena Koufi mais batumbie bembe, bacheka centre, baeka côté mo boyem sous na famille na. Basambeli ba balie salade na bango ba chepe centre na ndako, batala ra centre nde na bango. To comme na bakiti moto monake mutu so akufi ana besoin de muto ya obio ya teza fetité en tout cas oya yeko assister biso merci tara neti déjà alma service PDG Ali Maïmona tindi site na eboya en tout cas ça plaisir et ça déjà bien na ebige tant maramonio sur ici la calme ndenge tozana ba nes makia didia taba papa na Jonathan ba Kelvis Nkoi nde tozana ba tete ndai maboko bank ba David Lutete nde tozana ba Hakim Saloum le Nema congolaise nde pe tozana bino poto solasko solo ya programme orchestre pour le 28 autres de Bunia to na ba contre belé metara matanga to suspender marambutu to katiku na États-Unis na Mbango. Merci Sankara na tambola nga moté na tambola pe na ndekolanga Manuela et c'est toujours na Alma Service PDG Alma. Sexy. Merci beaucoup Sankara. Moi de mon côté non tout na kaka parce que matanga 18 ans. Ndenge lelo bondimi corps et bima. C'est réellement Hugo de le roi de la forêt Aza sur terrain. Ouais, yagi lobby donc en tout cas biso zagité to yagi na dépêche biso na yemoko Nicodème. Oui rasona na papi kakol akomi en tout cas nde to zabo nde to na morga déjà programme ne se établi surtout le mois toke Fikine après Fikine
lobi toke kolona vie esika bakundaka batambongo esika tokokende mbala moko tokunda vie na biso Moni Production et puis voilà do biso tozolela kaka potala kaka eza pasi na makasi ko perdre mutu aboye mutu makasi lokwa Moni Production mais toi na choite nzela biso nyonso ekezwa ngai ekezwa yo ekezwa mututu mutu atika l'Éternel azate donc voilà donc un programme comme tel yango na mais to suspendre nanu tous les activités o eza ya Wenge Musique à Maison Mère à part le 28 to dans la concert na Bunia. À part neto tsukoyoka utulobana confrère nanga ki obengisa ba artiste nyonso baya. Parlons d'abord de musiciens babimi vraiment na kati ya Maison Mère comme ba héritier, ba Fabrigas, bango nyonso. Est-ce qu'il y avait déjà un comité? Vous savez que déjà réunion moko ya organisation pardon neto yebi mutu nyonso soka kufi podium ezalaka o ba artiste ba ko prester na Maison Mère nan bana nyonso babimi na kati ya clan Wenge Musique à Maison Mère. Ce sont nos enfants so baye podium ezawana. Est-ce que ve moni bazaki ya batu nyonso ndepe we raza tutu ngande sankana za batu nyonso te mubengi bango ti leko bengi bato komi ya bango nga pela so mutu la linga te na lamuki na yo osani loko na mpesi lo liaba na zongi na ngai ozo comprendre mais il y avait Moni bisikwa za ne sans polémique ozo comprendre avait Moni baza mutu batutu donc ndenge ba Koffi Olomide ba roya ba JB Mpia na ba roya ba Fabrigas ba Héritier ba Ferré ba Fali batu nyonso ba wazekwa ba nyoka longo ba mama mbile ba mama chaladon ah to poni mutu te donc to poni mutu te sans polémique so matanga silinde sko to zongeli yo osakala bala sans polémique on peut que peka na cadre sans polémique on deka bolo barake ba chronique fouati ba chronique ni monte que bango bazaka important parce que depuis to yaki awa na moni na délégation ya ba télévision na biso national T beaucoup plus c'est vraiment presse ne monte bazaki penda awa liboso. Bon, en tout cas, Internet c'est comme la vitesse moussouswa. Bino comment une vitesse moussous malgré ba dérapage ezangate, mais boza ba ta vitesse moussous. Ezara déjà merci parce que boye lelo mutumso ayeba te ke matange bimaki à travers bino ayeba ke matange bimi. Différence c'est te bino no so bo sala presse. Sauf que bino ba kulu na pe ba kota mémoire trop, ozo comprendre. Il y a des ordres na nenga foko luka bestine bembe. Respect ba mort et dara souste, ozo mona boza bien te. Mais bino pe bozo encourager bon, biso doit encourager binote mais au moins yo presse échanger bato ba comme luka base. Même ce journaliste à la 1000 journalistes, journaliste a fini journaliste. Bokomo lo ba makambo na kola bien tina TV. O ngala tanga, yo sagala ngai, ngala kabela ga yo na lesaka yo. Biloko wana césarien, nzoka musala bo sala o eza 4e pouvoir mboka. Ozomona donc yango moni eza plaisir mais na sepe no makasi parce que yo le laver moni munoko mukie. Ozo comprendre, ozo merci beaucoup. Dernière question, vraiment, je vous en prie, s'il vous plaît. Sankara Bando Zalaki Awa, Okumi Selibiso Karabolamu, Bolamu, bien sûr que Moutouso a Koufi Karabolamu Nainde Yebaka. Mais au fond de toi, vraiment, Sankara, prends le temps. Oye Bisabiso Pendia. Et le Ronino Sankara Zara Pendaso, Moniango pas vie mon nip. Qui passe donc bolamu te parce que bolamu to yoki ngo belé ma be penza donc le moko etoucha yo de vivant ya vie moni tous avons voyagé trop ngana na première classe ils ont touché ngana za mona ngo mabenga bi mais comment ngana yoka to voyager à première classe na avion tout le temps ba voyage belé to sala na vie moni to zokende ba poto ya ngo na mona mabe ngabi pourquoi to sala tateke Lubumbashi bangalo Victor Matonge place ko fanda mama yaka mais biso ka avion na mona ngo mabe moko do eloko na mona mabe ya ngwana. En tout cas, Ness Bakia Didiat Abo papa na Jonathan a passé vraiment ba salam na batunyo so tête ndai maboko bank et puis merci et puis botala ka honneur to saliver monib cercueil o to zui o za cercueil banga bakunda Michael Jackson mais simba été parce que likolo Michael ebimaki ba teke en avant aux enchères et awa to zo kundela enve en tout cas paix à son âme au mona bino monde nini to zo le laver na honneur toujours. Merci beaucoup Sanka. Come on,